mbanda ya Mamie-Ngeni balobaki na biso mwasi ya Modero ya kala ex na ye ex copine yeyo toza koluka Manuela lelo abimisi sekele alobi ke Joana o batangaka mingi o Modero lelo botanga tout le temps Joana bazalaki na Joana tozalaki na ba Joana ngo yeyo azali ex copine ya Modero likambo nini Manuela bomi biso lelo Manuela bomi koboma na direct asali Manuela lobi na biso boye Modero soki bazosala amour na mwana mwasi oyo Joana ye sikoyo bana kofilme Mutakala azwi video wana ou bien photo atindeli mobali ya Manuela donc Manuela ntango azalaki na mobali na ye oyo bakabwanaki papa mwana na ye alors ntango bazalaki ndako moko donc mobali wana azalaki camarade ya Modero siko Modero soki basali amour asilisi akangi ba photo atindeli atindeli mobala Manuela sima mobala Manuela azwi atali en tout cas bato basomwa Modero yango Manuela lobi ke Modero aza mobali ya zoba komozo bimana mwasi bozane na bolingo ozwi okangi photo tindi oui ngape na moni aza zoba ndeko mwasi ya kitoko boye vraiment tala Joana mwasi ya kitoko boye tala beauté ale yokamati ofilme ozwi otindi kuna pa ya camarade na yo bon soko lingi bokabula bilenge za mabe te Manuela lobi bon Joana okipe na yango te parce que Joana azane pe shungura za ngole non Joana okipe parce que soka zobima déjà na congolais neti Modero azana milieu congolais alors Modero nenga zawana azaka pe na milieu bangolais donc ndenge mobali ya Manuela pe azwaki video wana ye pesa yango na bakongole mosusu to apesa yango susu na bangole ezokipe te ke so bokaboli Mutakala na ye bolobaki oyo na Angola bakomona te o milieu angolais bakomona te non Manuela aza ser na yo ndenge ozoloba nayebi ntina te obimisi na sekele wana tala sikoyo biso baoyo tozwaka te tozwi davance tika na bakisila o makambo mosusu oyoyo ozobomba ngo oloba nsima da obi oyebi te davance Joana pe azali mama naza mongala Joana aza shongora oui ça c'est juste abotama na mbanza Congo ça c'est juste papa na ye azali moto mbanza Congo ça c'est juste mais mama na ye aota na Zaïre aza mongala donc Joana ndenge aza wana aza 50% Zaïrois 50% angolais alors sikoyo soki bino bozopanza mitakala na ye bozolobaki non aza na milieu shongora aza na angolais na Congo ekokipe te sikoyo boyoki mama na ye azali congolais mama na ye ata asali 40 ans 50 na kati ya Angola fo yebaka awutaki na Zaïre aza mongala aza na bandeko ne pa bangala donc yango bomonaka mpe Joana alobelaka milie na bino alobelaka makambo na bino siko bino bokamwisaka nga Modero chaque video so bolandi ba video eza na page ya Modero kombo Joana ezangaka te tokei na oyo ya mikolo nyonso oyo ya nani ya Manuela kombo Joana ezangaka te Joana ti sikoyo ekobimisa lisolo Mutakala ya Joana sikoyo mpe eloko alobi akosenga ayebisaki deja ser na ye Joana ke akolakisa bafoto mosusu mpo bamona ke babanda kozala bakamarade ye na mobali na ye Modero na Joana bazalaki bakamarade mpo kaka asala tout donc Manuela alingi se défendre ke abima na Modero te mais soko obimaki na Modero mabe eza wapi d'avance epekisami nango te bobima bacopain copine soko okabwanaki na mobali na yo okokobima na motu tu même azalaki camarade ya mobali na yo okokobima ça dépend kaka ya eloko bozokanisa na motu na bino epekisami nango na eloko moko te so bomoni ke moral na bino oubien bomoni nayebi te conscience na bino ezodérange botiki mais soki ezodérange nango te bokokobima na bino estce epekisami na nini estce na ex no wana obona yango epekisami alobaki na bino ke moko bokabwana obima na camarade nete epekisami non eza likama munda motu ndenge amoneli asali me nayebi te ntina nini ozobanga yango Manuela ke Modero alobaki abima na yo soko obima na ye kowanga na yango te eza nango eloko te tala kutu abima na Joana yo moko koloba tala Joana aza na beauté aza mwasi kitoko ozomona ndenge aza te Joana tala ndenge aza wana ndanga kutu na bosa na ye naye korapele kaka na bamasolo na bino ndenge bolobaka nalobi te tika naluka ye mpo nayebi ye kala nayebi mwa histoire na ye
Même ingape na zako lulaye na ko ba momia boso pe na kutani na face na ko l'excité. Mais bon, siko si na bosana, ça fait 5 ans na rappel la sous na été. Na ibakate kazaka la mokilio. Mais Manuela ay ko rappel nga sous Joanna, orge Joanna vrai chéri, nzoka bimaso na Modero ngai. Mais Joanna bonga nda bimana ngai. Bon, tous en vivant. Joanna, na kanse opota la vidéo na luka bozaka na Manuela ko bosana te. Oza deya na ba coup de fil nango bisika nazala. Naza sérieux poto nga kala te fo bo panzanga sango. Joanna nzoke eza boye. Joanna yopoza somo bakanga ko ba photo no batindi bon Joanna yo likambo eza te. Yo lingano ba polémique tozana muta ba rando te. Joanna tout d'abord asape mwana mukete. Joanna ndenga zawana azape mukolo azape ba age mona bango agarda nde bote mais makambo muso na bombi na oloba te wana za makambo ne moko eza vie privée na ye mais obino bolobi en tout cas na ebité tina ni bobimission bo sali penza ser surtout Manuela yo ndongo bimisi makambo sali bien te na ser na yo ser na za muta milliers congolais milliers zaïrois milliers congolais Brazzaville en plus ça peut 50% zaïrois 50% angolais soko mona loba ki Congo mulai alobaka portugais mulai oui parce que za shungu parce que ya bota mina zaïrte azala na zaïrte azalaka na Angola mais mama oya boti aboteli na Angola. Vous comprenez ce que yango wana foye bake Manuela ser na yo obomi ekoboma ata ko kipe na ete po linganga ne rando te po azane normal ningo zo mona e bon ngape na yebi bien boete na yebi ka ndeng na mona Facebook en plus na yebi na masolo ndeka yo Manuela lokwa bozaka na ye seke lokwa yo tala ba video na ngai patala ndeka ka tonga nga ndenga pe na yebi ça fait longtemps. Mais si on a eu une ça fait au moins 5 ans que ça va zala le mokili va zala te. Mais là c'est de toutes les façons comme on a des choses na comme on a vidéo na parce que beauté na oui intéressant surtout le ko la beauté ti lelo yo. En tout cas na hoya kuna na Rotterdam pona yeka. Turo na hoya ka pona ye. Azaka libre célibataire azaka na ba copine. Bazaka na ba fille ba copine. Problème ezate na hoya. Joanna o kanso yo kiti. Bon au comme star ba photo na on a bimisa déjà vidéo no moko na chaki yango photo no moko na chaki yango déjà na mbanda na yo kaka Mamie-Ngeni ou bien ex na yo moba moi c'est ex na yo sina chaki photo na ye yango Joanna photo la kaka kuna Manuela sa ko bimisa biloko na ya kitoko wa abimisi ba secret asalaki nini o lelo kaka asalaki direct lelo asalaki live alobelaki yo alobeli relation na yo azwaki pa ta ebele ya Joanna siko nga na interesaki kaka ba photo na Mutakala ponga pa na posa Mutakala Joanna na monango te na ba photo na video boya live en plus to gutane po Joanna za na liste ba shonga na lukaka to pasata ba vraiment matin une semaine à 3 jours bon na soki si botika la malamu ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandignon so ya Elengi Akomba. Congolaise TV. Bon, bélé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Akomba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, bafa nyonso ya Elengi Akomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi Akomba Congolais TV, vraiment. Maman Lazana, chaîne de Kitoko, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon, bélé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Akomba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, bafa nyonso ya Elengi Akomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama.
Bonjour, na bakubali na kelenge ya komba, congolais TV vraiment. Ngamu na zawana chaîne na Kitoko, ya boss na JP Kiama, ta ay boss de boss ya nyama ya danger. Donc ba sa mtalo la zaki. Bu ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.